Tongo Liziba TV. Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. 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 Mais, vous appelez Moutovane, vous appelez moi aussi. Jonathan, tu as vu une photo. Il y a mon Karina Vanane, vous appelez moi aussi. Vous avez bizanae, vous utilisez, vous avez un bon nae, vous sakana nae trop. L'homme au Kenya, la bilo nae, bisika, notre zone, notre loba. L'homme a une malheureuse. L'homme a une marmiso simba, c'était à cause nayo. Jonathan, tu as vu cette photo et vous en juste après. Comme on est baby, mais on a comme dans l'émission, dans les malobano awa, oui bisinga on trouve un amour à moi standard parce que bah c'est pas un problème on me belé baby peut on a qui va interview belé au bino na tendresse soit disant entre parenthèses bizanae le moment t'as une problème au nyoko la trop azamwa moko makambeze belé na motema oyo lelo Karine pourquoi via mon bato baby kindokyo zara nango le ti au koli nango les kechu no ko ibselo moko na vie maweza ngambo bola muzuba baby nazwaka ilikuwa mwana nga lokwa leki nga lokwa camarade nga na tikala kozana arrière pensée te pona ye na tikala kosala mabete na tikala ko ngamo ko na biso mono na famille na biso ndeto ko tanda nga te so kotinda nga o sa 2 jours to pété o pété pena ba câble ko komi liboma yaya muta munene bona nzela na komi liboma kuna zoa ila mbongo ningana kinaona ndanga na tikala ukota ndanga te no kota ndanga kuna memela mbabi ya baby ndanga gloire à Dieu fait na salango mutu omona ngai na ye ya kanzambe mutu ebi o bato walo ba vérité ya kanzambe po alobango trop na émission trop Zalobaka il peut vendre ndako na tikala osomba lipata ya 100 francs pas de problème fout à chaque fin du mois pas de problème non dit maté non lo bande problème exacté po c'est pas important na bando lo mambo belé bébé a mwana nga na mama abenga nga momi so na bandi no ndeni na ke sansana mbongo na baby mbongo ndao so ko ku mbongo mai na courant ndo sansate boka mbongo ndao na ndo sansa ba ebi sekinga to kutene na tournage ba baby obela mais non banga obenga e so na bina benga e baby boni e koma ke nganga benga ki donc pona benga te na zo problème te de préférence na garder silence place nazali oui bi ba bien on peut mamanganga nganga ni tino sani le ke tunana ni nana mutuka te nana lupango te na kominga manga tana ke kuna tanti na biso ana kakaye ye bitike bongo sa bandoki ozu la tse suna katanda ku boina ozo kula makomila yo bandoki abina encore dans zaka pour kula talibumune ndoki zulia mais amitié oh ils ont vraiment plaire oh ils arrivent vraiment que nous avons ni Karine moi on est nommé Barcelone oui le moment qui partout nous au théâtre nous aux zara trop et ezala ki bon te ezala ki te que so moni nommé Barcelone te ezala ki bon te po ngana ba tondo bi mate tondo ambiance te donc moni ndeni na ndimite ke ba kasa benga na téléphone ke mama yaka to na teka simoto menate esala manonte esala manonte non te mais on était des amis to ba deko solo la ba ba do ya pena ndaku ngape ndo ki pa bango koya ngo kedwa déjà les amitiés on est tous aussi ça va tout oui bon il va tout quoi linga qui amitié je sais pas si ba to ba ndeko sepa na ngote mais na biso moto ebike to ba ndeko solo la to zaki bien donc ça ngala kaka nazalaka na sengoniti parce que papa biso za ko bela wana to za yolo papa senga ka mkomsumo ngabakisa bi agifla papa biso ya vous êtes âge né nazo kizim na 17 ans 17 ans OK ah photo na yo c'est vraiment que vous Karine ah c'est OK parce que qui sous yo tu au bamba na kinzoto mike makasi photo na ba mona na zena 15 ans photo na zena 15 14 ans ko saba 15 muso oyo utaki wapi tasio na ko na zemi na ko munene ti tango uzizemi libumu na ko na zemi libumu wana ozaki ya munene wana limo nyoso masoko sikoyo tango uzizemi libumu na ko na zemi libumu wana ozaki ya munene masoko sikoyo donc eloko ekoisaka nga makasi ezaki biloko babwaka biso na mai na braza parce que nga ndoka tsana mongemba ndoki nanga na boîte na kila so kana kilo oh
Et pourquoi n'était? Et pourquoi n'était? Pour la boîte pour la boîte Non, moi. Katiné. Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments, en même temps prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé. Katiné. Voilà, bonjour, bonsoir, la Nabiso ya Congo, Liziba TV, Balandi ya Kevin et pas dans les Ketchou, autrement dit les mannequins de Kinshasa, mon pandi Sango ya Solo, le jeune producteur. Les jeunes producteurs, pourquoi ils ont fait Koloba. Merci d'abonner tout ya Congo, Liziba, Obolinga, Biso, Sepra, la mission Biso Kati, Oyo. Non, mais déjà, qui est dans le mois de novembre, avec 4 émissions, Oyo. Mais, quand c'est un bino bafan, il y a une intervention pour l'Ingaranga. Les Ketchou Sangi Sata, ko kata boite, so kati trop monde en découvrir l'artiste belete, ya ngwana elinga kaya mingi nazaka pe fane sala musana kitoko mais wana ko pesa no merci na batu balinga nga mingi lokola batala kanga na kumisa no nzambe tata wa biso wala awa batela kanga tongo bidi pourquoi pe na pesa merci na ya papi le roi la carte illimitée formule ya Suka Bilanga héros pe na Mosu José Ndombe Showman premier ministre Junior Musuku prêtre babi HPR do prêtre babi HPR do bala barlox na pesa ombo te parce que ça bientôt là zemba yembeli ya papi le roi pa Nicodème Kandai papi, oh, papi, les rois et papi, voilà, bientôt le Goyana formidable, Yahweh Ranson, titre nango, Coco Penabiba abonné, tout, il y a Leke TV, bientôt là, une année, pas comme moi, membre, ya comme moto, ya Katia Leke TV, numéro Zana Benganga, Toko Tope, et que ça va bien, Pena vous êtes si, ya Moulex, aigle noir, monté, Maya Batunio, so, Oya Kabale, qui n'est mingi, passe la Ramsala, qui toko, le quoi, Alinganga, Peming, Pe, Nabosa, Chichi, Bola, moi, si un bon Moutalekio, merci à madame il est tellement mignon, il est tellement fantastique. Elle est là, une charmante fille, une douce Karine Yamado Boni. Bien papa. L'autre y a bien émission à Biso Kati Obanga. Ti oh no bangani, no bangi l'autre. Quand tu as sur l'autre fois, c'est qu'il y a un problème, il y a un problème. Pour eux, il y a un problème à l'émission de Bisokati. Vraiment, premièrement, nous salutations à fanatique Karine Yamado. Abonnez-vous vraiment massivement à Liziba TV et puis abonnez-vous à Karine Yamado TV et puis Leke TV. Donc, Bisolinga Abino, tous enregistrés pour nous ça. Donc, les lots nazé Leke TV. Bon, je sais pas. Les ébino en tout cas, ceux qui peuvent te bien, vous félicitez. Merci Nayo Karine, merci tout mélanger. Chinchi Atala ouais. Ah n'est-ce Atala. Boni. Bien. Isaac c'est tout sur la biso. Plus na bato balinga ba découvrir vraiment. Tu vas nous voir na ya Karine. Yamado. Donc il y a un cas. Il y a un comment ni babotelo. Babutanga mama nanga na papa nanga babutanga na Kalemi. Kombo oyo nan. Kombo babutelanga babutanga na kombo ya Karine Ngongo. Kapinga. Même papa nanga na mama nanga babutanga na kombo Kandi. Et puis tonti nanga nda changer na kombo pesa na kombo Karine. Voilà, toi parce que l'histoire ya Kandi Karine. Pour moi na Kandi la kindene. Bon en fait ngana botama na Kalemi. Et papa na maman na bakabona na zara mukie. Ah bon? Maman na Kimara Libala. Kimara Libala parce que papa na zaki très jaloux. Azaki beta maman trop et puis azaki menacé maman dans le moment na maman na ba mibalité. Abandon lingate maman bima parce que ma mère est très très belle. Maman na moski toko makasi. Donc azan race ba métis hein pour papa bango. Aki métis. C'est voyez besoin de métissage marié et on est là aussi quoi. Expliquez biso Kandi na Kalemi maman abumi libala akendaka na yo. Non, maman kendana ngate ngam taboko langa ezako ko na mwasi.
maman aboti papa abiso nde abokola nga après tanti nanga moka yo récupérer nga maman qui asundoli yo maman tikaka nga po papa abiso aboyaka maman abiso azwanga bon ndezaka papa bimina mwana bageso mbata mselo na point maman abiso atika lokima papa landaka ye l'état papa comme Goma ma maman et considère que il y a quand on a besoin mobile moi kufaka et considère que bon bazui avion ba Kinshasa papa ke Goma tant comme na Goma est bon ba to ke Kinshasa ka lelo l'état landé na Kinshasa ça déjà trop tard il y a qui adresse té il y a qui classe ba vendre té donc moyen bazonga na ça l'a raté mais que comme un certain temps papa nga qui très jaloux soit mon maman na mbala bundisi bitumba ata kuti na ndaka libala bundisa mobile wana kapozo maman donc maman ndo ba oui papa la bala maman na religieux coutumier famille abala ka coutumier apesaka série on a ben veut bala maman na ngai apesi papa leki amapo papa na nga mama babala maman na nga na maboka papa leki na ye apesa papa leki ba maman wana voiture ben veut après mo libala apesi cadeau cadeau pour moi si na moi ça kitoko et tout donc apesaka cadeau ya voiture ben veut manque affection à maman zate ça qui n'ont des nini bon en fait nga nakola na mama te nakola na mama te nakola nga nakola na ba tante nakola na ba tante na kokola nga mwasi mtasutena nga naza onazalelo mama na ngati kala obokola nga te parce que tout se séparaka et en plus ça sera jeune fille babali mama na nga et papa na nga ndesalaka ke yoke na Kalemi après moko la Karine bazui pas tata non na kola na Kalemi te en fait quand on a besoin mbala zaki colonel à l'époque to banda tambola bambo kebeli bon nazaki pe moi muke mais na yoka ke to kenda Uvira to kenda Bukavu to kenda Goma to kenda pe Lusambu Mbujimai donc Kananga to kenda bomba mboke belé parce que quand on somba la Lubumbashi nde to komate quand on mbala azaka soda par rapport à mon natanga mobutu banda mité ba soda makasi quand on so mitaka est trop okoli nde na yo kola na banda yo ba pe papa na ngate na ba ka ki ko na mobile ndazaka papa na nga na ko papa trop ba déplacement pour papa kenda na mama ya bali mama ba keit papa kenda pe ba vina parce que avant na pas ba ko na biso balatsanga nini oba test de leur balataka balatsanga nini na bosoni kumuno balatsanga ngo ba komi famille ngongo famille ya colonel ngongo parce que vu que ko na biso yeba na makasi dans l'aéroport déjà au test on a ko tina ndako wana wisko panani wana za na maboka ko na biso mobali après wana wapi wana toza na habité on dirait zaki na Uvira je pense selon ba histoire nde ba betela biso après yokola maboka ya koko na yo zaki d'abord après papa yo zwanga tato na lusambu papa nazaki mwa mukino ibate est-ce que ba expliquer wana papa na yo est-ce que bongo na utara classe na ki mwa muke penza je pense dans la maternelle na utara classe ko na biso moi si aye singa bi muni papa bino ye wana ala kisinga ezana ba nonotka bala kisinga papa na kepe na mbi papa na zu papa banjo ya ko karisinga et tout banjo sanga c'est moi ton père et tout et au leka après papa yo zwanga to ya mbujima inde to ya Kinshasa oui Kinshasa yo amuki apo koma Kinshasa réalité et Kinshasa to futela na système Mobutu to futela na Kasavu en enseignement on a un papa oui nembalé to futela na papa après papa yo voyager ayo tikanga na maboka tantine nga sa kufa que son âme repose en paix atikanga na maboko ne tantine nga na banjo boko la ngati tantine nga eyo koma na ba ko na sombala kufina ba 2094 akufi excuse tantine nga na ba yo mité na mobile ne na Kisangani parce que tantine nga mususu ayo yebisabi yo ozolingo mema mwana ya Léon papa na komona zaki Léon mambongo papa ozola kisana papa Léon riboka papa nga obola kisana komona zaki Léon mambongo ya bini oyo zo mema papa Léon ozo mema mwana ya Léon ozo meme na sens papa na nga azaki
bakolisa bango déjà ya mwana tata mwasi mama kulut no oyeba te okanisa ko ndire bango nyoso ko na biso mwasi mutabota bango donc babokola bango bazaki unique quoi parce que au fur et à mesure tozo vanda nde to banzo comprendre que tant ko na biso mbala kufi nde to ka comprendre que ba papa bazaki bango nyoso libumu moko te ba mso bazaki bana ya papa kuluta ba papa et tout nde ki ko coïncider tant alinga memanga kenanga kisangani tanti na biso na boya ozo mema epona nini o meme na sens ni ko mema etetika nde ayaka otikana après tant yo koma na toi ce qu'elle est comment est-ce qu'on va pas nan elle a tika ngo vendre pas tantine nga na ipen to zaki na delvo après de vendre to kinda ipen to na yo vendre pas ne mobile na zaki ba mouvancier wa kala wana manda ba mouvancier on va député o lelo ba nga ba député siko azaki tantine ngana bon déjà pas tellement moteur mabe mais caractère mabe mon bateau a un comportement ya mabe donc a maltraitant vraiment makasi yo sakanate makasi taka na zaki mo muke na lamba fufu nzunga 8 litres banzungu mo boya mike ya kala 555 ya maboko milai boye ti lelo zala na omezala pina sute ya ki mo mulai boye no lamba fufu ya manyoko boya ndo ya masangote sko azaki na libala mwana mobali na ndo suba mingi na mbetu donc soki mwa mbali na subi yo mto sokola masuba ana so sokola ngota ko beta yo okolapa tam sous classe on yo que classe 12 heures OK classe 12 heures mais 11 heures atinjo na 11 ans âge na zaki na ba 9 ans oh mon dieu ba 9 ans ba 9 ans ko na ndo ko moni bana bakola ka mai mulai ko sembe po excuse na ndo ko na kinzoto mikiena kina munene te na yo koma munene na boti na juste na mwana ngandi na fungwa ma donc a maltraitant na degré moko je sais pas ce qui okobota mwana osa mwana bon azati lelo ta mo azali ou aza vivante aza bon to maman to bon papa za roya ta ozo so papa téléphone papa qui est commerçant papa na sala na frima papa na commerçante et monde que ba boma na e ba goma papa na ngandi aka osala ki abota po et papa to za 3 et pas maman to 6 donc moko abunga ya mwasi abunga to yebi place azate et en plus papa kam ta yebi saranga kene na bona bota na mama mu bona na goma mama Swazi na botani mwana komone Laetitia donc na bomwana na kangaka Laetitia wana nne na kangana mutu yebisanga ozapata na ipeni wana et kazo nyokola yo et après souffrance les cas qui makasi pena souffrance les cas qui ya na considérer ce papa uti voyage aine tia yo talanga omona sa papa mwana malamu mwana botosi ayo kaka et tout nzoka na sena ngo a maltraiter anga mwana zo sa papa kolandi to ka papa azan tata mosina osoka lobino comme faut sala mona ngangela pourquoi parce que ba papa na biso ba kola na esprit wana ke mwana tata mosi mona noko mona mama leki bango nyoso za mutu moko kola bongo tina ka mona msusu na classe na ndola la pongi na classe na kina classe na lali na lali no betela sko camarade na nga bisolo na ese ta place na vanda ka tala boye abina oyo ebine bakimate ozo souffrir ndo souffrir ko abina yo ebine bakimate et pendant biso tozaki na ndaku ya ezaki 3 chambres salon na ipen na ba ipen ba salon ya ba double salon ya minene tozaki soki okoti couloir ya mulai ba chambre minene fola muka 4 o penser ba chambre na nyonso chambre na e o penser tiera ola muka oniki tala soka kutia ta mabele bona kao degré ba ko tuto aya ndo protéger moi nana parce que moi nana zaki le sel moi au mobile na zaki na alors ande ko protéger moi na mobile ni quoi protéger le balani soko bimi na porte salon ke na cuisine veranda na eza na munene boye veranda soko bimi na porte ya salon pour ta na cuisine eza na cuisine na dépôt après je sous veranda cuisine na cave na C chaque jour à part on a ce que le pangu lisusu ya munene donc le pangu faut kombola le pangu wana mobimbo c'est so kombola le pangu no bongo sinda ku kitoko sema mnso bien tanga wala muka wana tango sabungo wala mbati olambi tchoche de na moto tango samsolo ke sombi mapa oyo che donc ya la mukaka ya melitia siso melati so ki musala ke so ke musala tazong na ya wala ko zo pas comme ça bon aza déjà bato basala li salate aza déjà bato basala bana basite abota bani mwana liboso abota na misu nanga
ayebota mwana mibale mpe na misu na nga mais nga akima na nga na yo kima na yo ke papa donc ba aussi camarade na yo camarade pe yo ana isi camarade na nga camarade na isa yo bino akima te na ite soko yeba nga nde na koli boy na yebite abanga yo bino bakima te na tuni no kima ndeni pona pe na mbongo ya transporter no kima ndeni bi oh so ngo kima ya simple okenda wenza ngabi bomba ka mbonga wenza na sko to longwe delvo to mo vana na ipel kota masikita allez na bandi beso na ke wenze na dégrainé moi 100 francs na bombi moi 50 francs na bombi moi 10 francs on a ba 10 francs na ba 20 francs na zo bomba ti comme ça to vene ka boto mila na tuni so ngo kine na poma tanti na biso na to vandi ka bo na ndaku ndaka mo so mo bali na za so mo bali na za akosala semblant moko on dirait aux bien parce que mo bali na banda olinga te et puis pas tanti na ngana ndimi te ke bakanga meshe banda katanga ka kovo Zaindoke? Non. Oh mon Dieu, ça. Il y a les questions. On a qu'à couvrir. On a ma code, c'est un peu ma code, c'est exact. C'est ma code, c'est. Tanti nanga kutu, tanti nanga izangongo que j'ai sali azati azana and. Yé mutu kutu azana photo nanga na. C'est ma zona end bote, ma zona PC bote na end. Yé mutu azaka na photo ana na lata na yebaka muni seri mu bato ba yebi penza ba seran ba jip mo ndob ma ya bala bion ya ba plisser bo mezaki na ba gilet nango. Omona ba oteka ona bodi akati mais moi gilet mo likolo. Ana yo ma code na mitu. Et tu as une code. Vas-y. Autre la bino Zambia stop papa za ndako. Nde eyo salaki na yo tuninga bini tanti posongo ki papa koko okende na ba expliquer nga na lupango kuna ya koko ba expliquer nga. Ozo Victor après ozu Mariano oye sabango ba kitso na veni ba mbili ako kiti tout droit bien première été na kangi. Après 4 jours na yo kima na kima ba 5 heures du matin ba 4 à 5 heures du matin. Binzela te okimi. Na yebaka déjà nzela po na prince na bima déjà wana ti wenze na kendaka. Est-ce que j'explique nga bi ozo taxi ti Victoire. Elle a comme na Victoire, on a série on a ipen kala Mariano makala les dessins zalaki. Na yo matasko bisa Mariano ya Victoire Mariano. Tant na komi na côté ba te kabanta bana tuni chauffeur on a dit non kita na Mariano biso to komi place on kitso. Ali ba kiti singa ngana kati sisi ko na banjo kine makolo na se renseigner ti komaka ne pas ko. Comment il connaît pas Coco? Comment on a? Elle a commis et pas Coco. On avait vraiment beaucoup et on a commis et pas papa parce que papa ça qui n'a profité. Vous avez pas Coco. On a commis pas papa. On a Coco na biso aza ate. Na commis ce que papa on a commis pas papa. Papa tout na tongo boyo sani n'expliquer papa bien donc il a zo faire souffrir on a papa bani maladie sika a zo faire souffrir pour na pas singa na linga bango papa loba donc papa loba 4 après 7 heures tantina bisonga yo moi no mona mabe aki papa tomboka kama kasi papa tomboka esenga na tikala ko faire souffrir bino tam commenter donc ko faire souffrir moi na ngati papa silike on a maman porté disparu na yebi place maman zalate maman a habité pendant déjà 8 ans na yebi place maman zalate donc na yebité mais atozana système Mobutu bayaka ba pesi na uta classe pour tantine ngamba otalanga tantine Emily azana ngola babengake leka mama nanga babengake emitola tantine Emily ana ngola ya banda ko kutalanga comme si on ta classe boy ba singa ta mama abino bon nazo nga liko na deuxième première maman ya kana système Mobutu ce qu'on a qui pas ngote pour na qui fait moi mon affection pe ezaki te bon na moni na nga ekaka eraye abando c'est la papa bazua baswana kutu babunda pe jour ngo pour papa zaki dena moi sumsuna katanda ku maman Clarisse maman petit frère nanga et on considère que maman tomboka pour papa azaki soki aza mwasi pour joli d'être pas moi ça papa biso joli d'être un musicien un musicien plutôt aza moi ça papa biso maman nanga pena nanda parce que maman biso azaki soka ye mko ayaka nanda kuna eraye kuna pas papa biso taka papa biso bimisa maman petite frère nanga na libanda maman mwana nga ye na limité boy donc a na ba respect mo rando pe sa maman mais akoka ko saisir opportunité te na maman parce que il était trop jaloux yango esala ke ba vanda te nde saki pe ke maman kenda ki abala ayo bota baliki nanga na mibale et après yozokola après to banjo kola tanto kola
papa est au Koufa. Papa Koufa en 2008. Et en 98. Papa bengani yaki. Na papa après papa yo bana et umela kité ça qui ba 2 mois té. Papa bani maladie makasi. Maladie pena netinga mama yemo pena sepela na ngote. Papa biso azaka internet na mama yemo pendant 4 mois sepela na ngote. Après lui papa, ce qu'on réalité. Après avant papa Koufa, président Kabila Kota kana na mboka na biso. Kabila père Afdel sera Afdel. Afdel. Era Kotaka. Yo sa ke koko na biso mo boye abande ko travailler na président que son âme repose en paix. Koko na biso wana ayaka ko kotisa neti ba conflit na kati ya famille akotisa ba haine na kati ya famille et bima makambo belé je te dis makambo belé azana mwana mwa kizengi ba utane goma mwana na mutuni za osa bien te azaka swala la butale la mama kulutu parce que koko na biso mwasi aboti mama kulutu te koko na biso mwasi babenga to biso nyoso famille mo babenga ke mama kulutu nzoka ye anolela ka mama kulutu ya côté na bango so côté ni ba utaka nous on ne sait pas to yebite parce que to tikala ko fréquenter bango pété bayana ki mukolo et on considère que mama kulutu ndé wana oyo koka abota ba bino mama kulutu koko na biso babenga ke mama kulutu poko parce que koko na biso mobali abota na basi abota na basi belé ndé considère que ndo benga ye mama kulutu donc mama kulutu disons mama kulutu akambaka basi nyonso oyo koko na biso ndozo et puis abokola baleki abakoko na biso ebele omoni famille na biso tango eye koma ba problème eye okoma ya koko na biso na ya créer ba problème ba yokanga koko na biso ndoki koko abuta pa na kendo bana kendo ipwani po mwana na so benge kasi mwana na nga benga mama kulutu te nga benga mama kulutu ye nani secrétaire ya ancien président lobité c'est que nga benga mama kulutu wana azobenga mama kulutu oyo ya kulutu biso benga ko biso kulutu abenga kulutu nde mama kulutu c'est que o amona na butu eza mama kulutu ba yepa na biso ce que pas ko na biso je te dis ba tortira ko na biso ba tortira biso nyonso tozaki 5 basi ba koli c'est pas important na temps la ko ba biso baza en voyage tozaki 5 kala ko papa ngamsana aina ceinture moko na mona ta volume no ko sa atteint ceinture on zaki boy ondi maka ozandoki akochomi sapi boy a jusqu'au ceinture on a bandi ko beto ba awa akobeto ceinture on ata 100 fois ondi makaka yebisanga siko yo ba torture bongo boya c'est ça fondi mat po batika ko beto po soko ndimi atiki yo ayo mema ko na biso na kotaki ngasani kuna bakiba milisi ko na biso mai babi akufa après 3 jours akufa après 3 jours bakangi ndoki ko na biso abi ngai bana na boti bana nga na bali mobile na nga na tikala obima ko bandi ko papa bino bana pa botami lumona papa bino ba so ke on onde ke abenga mama bango ndoki na ngalo baka mutu oya banda obundela ko na biso bitumba lwa papa biso azati parce que bana ne mutu aye ana mbongo au travailler na président yo lo banini yo okoloba nini po mamno so yo lo babino bo to sa ebo yo ka ebo zo banga boy na boy e kona país mo na okutanisa bino na président boy na boy bazo banga influence wana zo influencer bango koko na biso ese banga bibino nyonso bo kufa bo tikanga no tikala ko kufa tetina ko sa 100 ans soki ne na manola na mbana na mbetu na tikala ko tika poso nzoto na pumbu atam ko moko nzamba zo molimo na mais soki na tikala ko sala ngote na yebi kindo kite boko kufa bo tikanga preuve ane ko na biso na kufa ya akufa eli ko na nzambe a torturer na ba façon ebele akufa donc ba yo zo ko na biso bakeni kuna basombi taka bana ko na biso basombi ko na biso serke basombi serke wana ta ko moni zate papa ngamsona somba pena serke ki ba ko na mama ne kabenge ndoki uzandoki yekutu azo apuya ofinga ofinga makasi uzandoki wena boye seka ko na biso miketa papa kobenga ngate ndoki obenga nani biso nyonso bandoki yo coïncide ko o aboti mama biso azala nanu ko mama biso yo zonga yo récupérer nga
et par après maman yaka ozonda ko boye yo sa ke to ka bona suna maman na yo zonga na maboko on est sous manque affection quoi tezaki manque affection tezaki kake moni mutu soki azana jeune fille azarapi na ba idée na ye tu comprends maman nga zaki trop jeune même mutu arapi na ba idée na ye abota on a âge maman nga zena 20 ans 17 ans abota on a 17 ans OK votre OK maman nga botanga azana 17 ans ayo ke pas ne sou on a pas âge nga ana ke pa maman nazaki déjà na ba 12 ans 11 ans azolinga bazali bateko za mwana ye tozaki nde parce que nga zaki mulai makasi maman nga ndo présenter petite sœur nga ndi mwana liboso pourquoi parce qu'elle est trop géante et puis dans nazaki ka mulai déjà on a nazaki déjà na leki déjà maman na mulai naki mulai makasi donc munene kande ekiti sana muki donc yo sake maman yo ko kende ne ba voyage na yo kende Brazzaville nga pena yo tikala na koko je ne sais pas koko na kota papa na yo zonga kota koko kota papa nanga na ko na pas tante nanga on pas kufa pena ke vende pas na kuna na sala so 3 semaines bo autant moi banda révéler oh ya so les difficultés na vie otambola ata kishasa mbimba yo za problème les plus important quand on place là la pongi kuna so ke 3 semaines eloni les gesso tana ke kuna tanti na biso wana kaka ye yebitike bongo sa bandoki ozuyo la tsesu na katanda ku boina ozokola makomila yo andoki abina encore dans zaka po kola tali bumune ndoki zulia tala nando kola na ki tala libumune so moni libumuna nga liaka nino sonya bato wala pela misunya batefanya na libumu bana kinga so tala nando kola banda kan sonje na zana kibeka nzo akibeka te santé ko e yana ona libumu wazo ngina sibo tawo luba OK kuna bi ndoki yesu so abitela abiyo ebite ona ndoki yo zuye lisusu ona mabi na lingi na evi na hotel te ona mama biso siko ki jeune fille te ya lingi ba muna tika na jeune fille ba muna jeune fille ba muna abota c'est wana ezalaka o mwana ya na ngai obozani mama wakari yo na ebisio ali ti e ko esteke mama biso pa ayo kene ba braza na donc vie ezaki tozaki vraiment donc je te dis les questions souffrance Nicolas souffrance égale souffrance mais maman vivre n'est bien maman na yo on a braza kitoko vivre kitoko ozaki mboma be ozaki na sima sama be abota na sentiment na été bon je sais pas ce qui problème à mobali na yango la tsanga na nzoto je sais pas papa traumatisé qui a un rapport sexuel ou quoi les que tu wala maman après et on leka na yo zonga na pas koko kwa kuna mino benga kendo ki ozonga no so na bando fanda na koko bando fanda na koko ti koko abi comme ba fingi biso bandoki po meza te biso bandoki to fanda kana biso bango mutu baza bien ba fanda pe na kana bango ya bato bien oui to banda pe wana ba prière koko na biso mobali abota cousin na ye atika ka responsable ndo fanda pe na biso kunga nde mwasi ya cousin bakoko na biso mobali aza ba mama basala bilanga bando sa pépinière bilanga pépinière nda esiko na biso na place on vanda raboé o souffrir vaut mieux ozwa mesa na wenza kapela obandoteka nduna nga teka ponduta na teka pondu na kapela na teka ndunda na teka mateme na teka légumes nyonso na yebi ona mwa bino 6 na braza na yebi via dans sa télé que tu oh là là ni te bandoteka pe ndunda na banjo boka pe mo carte na nga ndenge zala kaka titi sko locataire moko ayaka okote pa biso bon tant to banzo teka difficulté mambolia ezaki souter to mo lia penza parce que to kenda ko teka ata to lamba 20h mais c'est important de to lier so to dans nduna so rolia no ka 20h oui to bando lia ka erona parce que boko bima boke luka mbongo zate ke o famille zangi mbongo te famille mbongo lingi je te dis mbongo ya osakana te ko na biso na mutaka okutsa désordre moi n'attends kombo des athées vous marchez pour yem taka okotsa désordre dans katsa famille pour famille zaki bien famille zaki unie mais hier era yesko influence wana kaka na expliquer te influence on muta travailler na président yo lo baneni c'est ça et puis azu musalana na canal ya papa na biso mais alinga a détruire donc à ça la famille na biso boyi yo sakana te famille ya libuma ba papa ko
Est-ce que Fiona fout un pont à bino? Fiona sport mo fout un pont là. Son des ala ka pire ser, bo solo la, bo beta ma solo bo seka e kompe mo komso. Lelo kete ko kete ka tete obim. No agini wana. To ke wapi ona na ko ko saba na ko siba 15 ans. Moi déjà moi bimi déjà. Te ngana bima mabele na âge 17 ans. Ngaza na mabele te. Ngaza ika na libumu. Ngaza ika nde na libumu. On va na quartier atanda ko la ko. Ba jeune dans sa quartier ne tanda ko loka oyo amela mabele na ye. Abimisa mabele te ngali libumu nganda ko la kana za ika la libumu. Na moya mwana. Na banda oui, tant na rama mke ndo lia makasi. Il manque affection par elle ça rabat dans omege. Ngaza itaka atondo teka la wenje na zoka mkesima. Se na la biblo na longoli 300. Ono lia erwana, ono lia la butu, na ono lia la 4 na longa vana keson babilo ko teka. Funa lia. Donc ngaza kibongo. Alors koko nanga a se sacrifier qui vraiment makasi pour tozora ta fufu ya lia. Et après on a une agence quoi. Et après ba 15 ans non pour ça dia ba 15 ans. 15 ans il y a un azepsoni. Ya moi c'était mobile. Ya ouais. Pas côté le pour la bino. Au temps le problème c'est moi si tu qui couple basé ba couple parce que bana bota te moi si ce qu'on dit moi si juja bimaka na ye bablu moi bon mobali abima te mobali akenda ni musana est normal mais moi si des maîtresse dans er mo ba chobo ebele o to bimanga ponte na ketiko o ketika ngana ketika payer na ketike premier jour mais okutanga na papa mwana nga alingi nga la boy na kimi o zo kimani nga balinga mo si mutu libele te boyo linga na ndele na boy na nga na kimi na nga bla bla na kimi akima pe umela na yo koksa 16 ans mkomsusu tantina na bimaka kenda kokutana ye tonton ayise yesko papa mwana nga yise bongo yo ndenge nini oyaka nsuna Karine totika Karine po te na oyane mkomsusu genre pe considérer to yo kende ertokei moi 16 ans déjà ce que moi moi qui bon moi c'est comme ya quoi vraiment vierge eh bien vierge moi qui bon moi c'est comme ya moi libele moi ya mukie pene mukie donc so kutu bezo monana donc et chaka mukie bwene lamba donc mukie ka bwene lengité alors donc les premières fois to kimi na biso na kimi na ngasu na zone après umela to kenda souté comme souté yo kende boye. Et coïncidé net na réglé un mois passé, le monde qui bon moi sinanga après 2 mois na yozozi. Sana. Et puis ça na. Yo muto mona gete. Ça inde ne muto ngo. Et jour on a toke naka ndenge zala nga ndo me masangate. Ndo me masangate. Abi nga mila oye salo bien ngabte na omelati. Tala wana khumura moi posa likamba. Te wana ko tata posa te innocente. Nga zozi me ba mambona te. Ya sentiment de ba yoka nga yoka ngote. Abinanga omela tenga na omela nga masangati na melango te sombela ka sucré asomenga sucré après mon des arabo vani mo sambalit ameli amekisinga bière na eto ezabololo te meka tout sa compétition yo mela verre nga pena mela verre bongo ti ya meli verre nga pena meli verre wana kuiti to komiti moi ba 21h boy o to ko ketika nga bon kotango ata babina ke lelo na oyeba te soif to ko ketika nga abanga o memange pa bango ameminga siko côté to kenda ki na tantine nga na pire sœur nga na bakoti na mbali neti boyebiso koti neti na chambre o to vandi pe bien à l'impanga kitoko o simbanga te to beta masoto zo seka donc à l'aise te na zaina kwiti penza te soif ka ti pe kwiti sel pe na neti silicone ndo sola ata ba 3h du matin boya oy koma ke koma après la première fois na kendaka deuxième fois na kende troisième fois na kanga donc ya liboso salé santa indene lo yo sala kimakati oyi passe yo ka pasi na yo gani sentiment ni no yo pour ndo kana lo tinaki na zaki conscience a force ki ngate a singa moni déjà oza déjà jeune fille ba sala aboyer bazon saka boyer yo biya ka mekana tenga lo mena yo sala ke troisième fois yo sali au kimi après mon que posa na ngoko lo kae après nga mon sentiment wana moi ayo kusa usate
makantine n'était nga na mutu ya na yo kende deuxième fois troisième fois découvrir la bouche des fleuves troisième fois ce qu'on a kaka moi bien na moi bien wana ekanga manga pinga pe na zonga na ngape to bunga na monga tezaka bomboli ma bomwana te so o sepele okei na yo kende pe e yo coïncider ki na yo koma na zemi na yo reconnaître tant zemi na yo aussi 2 mois ndi na yo yebaki na na oui wana oui ça qui ni yekutu na ye betela ka epe lisolo te parce que considéra que na mobile ba bebanaka mobile na bengani na première tour na yo kitu na sko ya mu boye na ke na bobila hôpital wa bobila na rond-point na ki na côté pas gynécologue na futi mbongo to sona gynécologue na sina na zime na mwamuki na ko décevoir koko na ngate boy na expliquer abina nga so ba longo mo na vendre na ba trompe so ba longo lo zime ba longo ba trompe akosaka yo to na zongi na ebite so akosanga na zongi na yesko ya mobo ya Denise bandofutel ko na biso na esenga bi aza pharmacien na kepa na ye na explique nga bitala balobi boy no hôpital abina okomeka olongola te so longoli excuse ça bien de penga pena eba te ke na zemu ta sala ke na eba na zemi eza mo ba papa ba baligabla mikena ba kwa ba eba mamba ba to ya ko maka sa mona mwana lié mwana occupé monga pas jana bona ba problème mwana lié tina ka découvrir ke na bon balio ko lukate mo balio afia ngolaki tangu na ko ekoksi 2 mois wana tana yo comprendre ke na zemi baketika nga kuni pa bango kantina nga waza end mutakenda kutikanga ai to komi kuna aketika nga ya bi mwana bla teti ya mwana na kututende ni comment c'est possible kama mama ko ya zemi ngai na lina mambo te una sentir msoke no kuna kushana na mtu msute mtu kana kushana ni zaki na vandana pendant 7 mois de 2 mois 7 mois dans 5 mois papa le kinanga yo utangola habité papa le kinanga ba faire souffle ba nyokola kiko na nga moi si quoi tanga moni makamnenyo sezo simba tala yo singa ko na biso moi si pardon bolimisanga na zataka mwana yo boy na boy bon era yaka ameki ko sa neti azonsa biso bien mukie ali asombe ko na biso ba musa dans la fa changer na onda ko équipement ndako et tout malgré ça ngala kaka nazalaka na sengoniti parce que papa biso za ko bela wana tozana yolo papa senga ka mkomsumo bakisa bi agifla papa biso agifla papa biso o gifle nga pole na za boye pona komi boye nazaka mwa muke na makantina ye na yoka te de place aza era otala ayeba ki na sepela ka nete mko beta papa biso mbata mais na mona kama ambasalaka abeti papa biso mbata papa biso ina vraiment na position faiblesse abeti papa biso mbata era abeti papa biso mbata nga e arrangea nga te donc ayo ya wana yo salaki boyi alobite mwana yaya ko fanda kuna te selon tazazi na za mwa mukefu ko récupérer bwena bunde sala ke ko na bisaka ozwanga ba yo récupérer nga ba yo zonsanga na zongi pe wana ko na ajne on a dit ko 17 ans na boti ke erozem na ajne azoki zem na 17 ans 17 ans ok photo na yo c'est vraiment que vous carré c'est muke parce que qui sous youtube obamba na kinzoto mike makasi photo na ba mona na zena 15 ans photo na zena 15 14 ans na ko saba 15 muso oyo utaki wapi tasio na ko na zemi na ko munene ti tango uzizemi libumu na ko na zemi libumu wana ozaki ya munene wana limo nyonso masoko sikoyo excusez pour la terre excusez pour la terre mais pardon siko ale evundezongi sima libumwe ko zongi mama fla Karine yo bota boti réalité vie comme soudene na yo bota na bota te na bota ki siko na yo za conscience que so na lukite mwana nga oliate on la tate par rapport ya famille ya bakambo to kutana na famille papa to sundola bango bongo to sosa bango te na kipa bango te neti papa mwana ngana kipa na ngayete bon na mona kepete na epepete so na kozwila ka yewa bidon na kuta na nepete mais aza na famille ndala ba famille ndala pe mso bandi banda famille ndala bozo mwana bino kare zo na ndeni na sens nini est-ce que na lobela mam na bango na tina na bango te Karine yo boto décision za oluka oui na yo bota na ju décision ke funa bando luka vinde na koma ko luka sko vi avant on a entendu mon accouchement une année 3 mois maman il a eu bien ça en Angola bota kana césarienne na yo kende na mbanza Congo na kena ki edeye et puis
yo le kanango na yo zo na sala ki 6 mois na yo zo nga na zo na ju conscience ngabite funa bando lukambo so na lukimbongo te moi na vivre ndeni taka batata ngo ba kishasa sundola mwana kipa mwana telo monte na yo bando beaucoup la mwana nga depuis na Argentine mwana ko 12 ans maman na nga yo zoai c'est ça comment maman zo à 12 ans réalité na ba kopo zo sala o mwana botami na bandaki koteka maputa c'est mon ateka maputa après na banzo teka ba ketch ba body biloko mibali na bando so pas tonton mo na zandu so nga na yena mbongo na pesi ya teke nga na prix assez hein donc prix des gros mwana oteka e faire nourrir nga na mwana donc eloko ekwesaka nga makasi ezaki biloko babwaka biso na mai na braza parce que nga ndoka tsana mongemba ndoki nga na boîte na kila so kilo oh et pour poignée pour la boîte te non moi tu na banda okendo somba biloko so na kina sombi maputa na ngabongo na ena teki na zoma befisa ba $1 $2 $3 wana tangisi na teki mbambo na zo pona na tikala rola na brazate pona ndo okende na kena tongo na zongi 18h lobi fona kotsa biloko na récupérer mbongo après 2 jours 3 jours na zongi alors ça là que na pesa moi na nga meilleure vie à partir ba boka bisoblo na mai na forcer ba ketch ouais na ville prière te on a sambela nga ba pemisa na église pour na zoka zemi ana zui zemi na église ba pemisinga pasteur na nga na apôtre na biso na France siko atala ko sola abenganga pe déjà to sola pe mais pas trop abenganga ba pemisa na église nga ndo yemba makasi et après moi maman ko zona mwana ndé c'est là comment maman yo zo mwana na zuba difficulté na zo ki ba passé na passé na à part ton ozo beaucoup la mwana ko zo engagement mon côté to moi ndo fana tonton mo alinganga akutanga na zimi ya ba 8 mois alinganga bongo na zimi nanga en fait yende sanga na munu mo amuki na oyo kiluma wa est-ce qu'il ti moi la kokisa qui 2 ans une année 2 ans à peu près 3 ans avec Iskoko au Singapé pour ils ont un sens de bon beaucoup le roman na Singapé en tout cas vraiment une affection moi na makasi a voyager ka période moi voyager ka kindaka États-Unis je sais pas soit za vivant ou za vivante parce que yo kana te abenga te et tout donc c'est un peu ça. Et maman t'en sait maman on doit pas maman yo beaucoup là moi na tu sais te nando le pas maman zo la moi na te pour entendre petite sœur na bali to sala neti moi discussion na maman yo lobate bolimbisanga ezaki pe bu jeunesse mte banda salanga bosa bana nga na limbisi bolimbisanga biso pe to yebisi ngai ba petite sœur na nga mususu ba petite sœur na nga mibale te biso pe to limzo to na problème na te to comprendre que ezaki nango jeunesse après maman yo zonga ni parce que nando ko kabwana na mwana te mona zaina muki nando ko kabwana mwana te na longo na kasavu na ko mfuta na bonda maman tali vie on a zaina na kasavu na comme na bonda les comme des choses différentes ndabi na ngate na place on continue souffrir na mwana pesanga mwana ngana kena ngana mwana ok na pesa qui en fait tout ce qui m'a envoyé à Candy comme Candy bébé Candy vraiment merci na tout bolinga Kevin et pendant les ketchou na dit que tout que ne muke na émission sur zo shit to kita muke boyo va besoin découvrir ma kati ya Karine Candy azali na kombo ya Candy apesi abete le passé parce que il y a le baiser belé m'a évité tava kaka et ça qui te roté et après Karine au comme théâtre ouais kindeni non bon na théâtre na beta pe mama solongo trop tout ça moi rappelle OK parce que ça quartier ngana zaki na ngana quartier muta solliciter mamba théâtre eza vie na mo peka ya quartier na komba papa gentil mais babenga ki Hakim akenda pangola Hakim ayema oh non écoute ayeba na te OK je sali parce que azana Angola na komosa théâtre na ye après to yokana te faka jouer singana jouer principal abomanga atie makango ni principal na tomboka mabe na mbamo na longwe groupe na longwa après na yo longwa na yo sa groupe nanga nzamba yo sanga grâce na yo kota internet et maman internet oui na kota ki maman internet internet kota ki maman de pièce ni on est sala non carré pièce sala eza pièce ya Karine Yamado
Et je on a succès, on a eu succès, je te dis téléphone ya tembe. Téléphone ya tembe, téléphone est sonaka ya dega. Donc c'était ça et puis on des salanga et créer la relation pièce wana. Et que ça là qui tant on a salika 2 semaines à succès, garçon moi linga za en France. Ayo linga azolinga ndaku apesinga dans tout. Nakenda ndako na valise na ngabilamba. Na mbongo atina na soma mousse na Kishasa. Mais nyonso basani tout et uta poto. Et après na yosala 4 mois na ndako na ayosala accident na akenaka États-Unis, ayosala accident aux États-Unis. Famille est compliquée makasi oncle ne wazakia. Compliquanga ya kusakana te. Okutana ba problème. Okoli mabe, otangi mabe, osema mnos mabe, comme je te dis maman so mabe, tala na mitangi sanga moko. On a un diplôme d'état, na sala ngonga moko. Ça non ni non diplôme. Bon, na sala commercial, na sala ngonga moko, na s'efforcer na tanga po na za mutu, na za na maturité, na za na moins intelligence, na sala ngonga moko. Amen. Parce que ceux na loba ke ka ke ba famille batang sanga bo waza eza problème po. Papa ngam so na tanga yo ikozonga na famille, je te dis, so ka zo sala le loko, donc il faut zalondre esclave na ye. Soki olingo za esclave nete simbati nga siko na za déjà na kan esprit mona linga ba konzanga te soki peno yepo konzanga en tout cas et simbati nga linga il faut esprit nga moko esala nga moko donc na za bien quoi na se révolta nga siko ndo linga konzanga te de bando simbati on a se force ki nga moko. Voilà, après, écoutez, on va jouer après accident. Oui, parce que Azara vraiment na poti azulanga ka déplacer kanga et pas na biso pona za na kinyo. Après a bengi no kona avanti no kona esino kona wana mwasi no bala. Mais na lingi ndete. Na tikala ko monete. Mona na ba photo, oui. Mona kana ba photo très mignon. Oh là là. Très mignon. Sous ça bil commandé na téléphone. To tikala salate on a WhatsApp ezate. Obi ngara peine. Banini ezate obi WhatsApp ezaki mezaki ya vidéo te. Pendant sur la canne appel. Bébé, je t'aime, tu me manques ma mignos. Au point nité. Vous savez combien de temps à Bodingo? Bon, tout ça qui juste bah tant que ça accident, ça qui va 3 mois au benga souté après to yo zongana ayotine nga sumbongo et après bon ngamona ko mona ke comportement les aki sous bien té hein comportement les aki sous bien té nzoka zaki déjà na moi si mais abande ko bomba déception et les choses attends na soutan déception et les choses au vivre qui sont derrière quand déception yé na vanda na nga après na yo linga mobali oyo alingaka balanga toro walo bana ngatika no théâtre on tika kapeta mo théâtre oui na vanda parce que 10 mois ndo tourner té ya zo bonza yo azolonda na ma campagne soldat sécurité ma non c'est pas ça Zaki c'est pas ça les questions pourtant on t'a payé sur ça zo sala Zaki non tu vois ngana lobano premièrement amour ezalaka iloko eza fort sois forte sois fort koleka même liwa nambongo tu vois même l'argent parce que so lingi mutu lingi no ndengaza o supporter no bizalelini on ndima no makambo ya zanango après ba retomber ya kana sima et tenta à proposer à venir elle a proposé nga le balanga na linga qui épée là chez ma balle alia bala yo avec au vendu au vendu j'étais à Kassavou na Kassavou na futela o longo na bi maman yaka ma campagne RTR a kutinga na Kassavou kutinga dia na boko la bala nanga po ngana ndaku nanga ko kava nanga moti bana kana ndozo na soki ba orphelin mubu na ndova na bango na boya bana basi parce que bana basi ba créer la ba problème OK kuna ba sali makambune ba sisi bitumba ya bundela kali bo support ndako yovana na ba basi na vanda trop na ba garçon parce que ba garçon ça rappelle à moi compréhension hein c'est un peu ça na zaki na ba garçon comme ça na ndako na na tongo na cousin na e a koti na ndako na bo avandi na osalele maki po balia ai si cousin na ai ça obete cousin ni sola bi na linga fio makasi me charge yo no kokate te bele boy no kokate en tout cas vraiment no kokate ngasiko na yoki na yoki na isenga lobité na yebiki olinga mais na yebindeni no sala po mutu na mutu azongi pa bango
et puis na vantsa bana nga na ndaku na solo na bango na esi bango eza makamso ya na vie eskiza to boyi mais et comment naza mwasi nazu mobali donc naza na choix. Il faut ntonto pas na bango et en plus na olongwa awa nazondaka muke par rapport ya ndenge ye a budget na ezali ndenge ko sa ke nazokindaka muke. Donc c'est un peu ça. C'est pas important quand on a des détails. Tout le monde vivre en abino. Combien de temps pour l'ingénieur? Tout ça ni 5 ans. Oh là là. Tout ça ni 5 ans. Oui. Oui. Famille ne yebinga famille nga pe yebi bango. Est-ce que l'invitation aux journée est pas là? T'es au team bon d'ici là. Ici là déjà. Pourquoi trop de chocs comme ça depuis au mois là? Tu sais bon, je ne savais pas qu'un jour au Kabwana. Parce qu'il y a linga qui est vraiment vraiment son habit qui est linga qui était na kosi mais ils ont ba étape monsieur comme on a vu au talibolobi qui ngane na boye na sukia ils ont ba besoin de les anam tu vois donc c'est un peu ça. C'est pas important quand on a des détails peut-être que les donc se comprenez pena bien té yé balobaki basalaki il est qui belé. Et puis musala nanga ndeza boeta msunde na lati liputa bo mutu mso commenter o lati kitoko ça bien mso sabi sia alati kutu mabe donc mutu na o kiko obligé mutu nyoso talinganga na kiko yebisa mutu nyoso te apprécier loko na sala donc mutu soka sepeli ko apprécier loko na sala apprécier soka sepeli na ngote aza obligé au finga ou soit ya ko ignorer. Alors yé pas na ebongo so ba finga ba ignorer nga c'est comme si on dirait ba baloli mbena kata motema ba tumoli boye donc akolo ba ko finga ko déborder à chaque fois quand on laxo ko mona makam na salo ti e yo coïncider que nga na kin alinga pe jo alinga pe mo sumsuna poto osoma ko ma pe vivre pe na fille ngo bazala pe na fille ngo ngom so pa yekinga na c'est malgré ba promele ke belé to bo moto to vanda to so sali 5 ans c'est trop na banda sukolinga otenga sina ligide mos na msuna poto et tout on a ça abusé déjà eleki ayo kenda zongi ayo ya suza vansingo no moni na moni ka to zonga na menga mona ebi ndenge ni na obongsana la fina yo si en tout cas pour na onande jamais marié si di kambwana ke mobalo linga ok azuma sina ba mos na poto et ça qui onde et ça lenga vraiment passé et ça nga passé point na mobile na bando linga surtout nga na mamba bongo na sara hypocrite ce na lingi na lingaka ce pe na boyi na boyaka. Merci Karine Yamadou au notre bayebi na libana ya mboka. Karine avana na mutute avana na baninga basité na ndako avana trop na ba mibali parce que éviter n'est pas problème mais aux appels na mutovana les appels moi aussi Jonathan Chile biso photo ya mutumo Karine avana ni avec moi aussi wa bizanae o utiliser ozoba mbongo na ye osakana na ye trop lelo okena na biloko na ye bisika na kotozonga na toloba le mwana na komi malheureuse le mwana na komi marmezo simba sote à cause na yo Jonathan tu as cette photo et tozonga juste après God. God. Comment ni baby mingana kamwe dans l'émission dans les malobano awa oyebisinga retrouver na mwana moi standard parce que basi baza ba problème ma belé baby peut na ki ba interview belé au bino na tendresse soit disant entre parenthèses bizana e le mwana takuna ba problème au nyoko la trop aza mwana moko makambeze belé na motema oyo lelo Karine pourquoi via mwana ba de baby kindo kyo zaka nango lelo ti okoli nango les ketu no ko ibselo moko na vie maweza ngambo bola muzuba comprendre nga papa nga bota leki na nga ya mwasi ti lelo na ebité na mona epete na ebité so pa kufa na guerre so ipaza vivante ndi na ebité na ebisaka ata mobalo alinga nga na passé na loba na soki osalinga plaisir ya faire voyager na okende Goma ya koluka petite sœur na nga wana esanga bi baby na zwaka ilwa mwana nga lokwa leki na nga lokwa camarade na nga na tikala ko zana rien penser te pona ye na tikala ko salema bete na tikala ko
ngamo ko na biso mono na famille na biso ndeto ko tanda nganga te so ko tinda nganga o sa deux jours to pété o pété bina ba câble ko mi liboma yaya muta munene bona nzela na ko mi liboma pona zoa ila mbongo ninga na kene ona ndanga jamais andi boye na sanzambe salanga ngolu pesa nga motema ya mama Olive Lebe que je salue. Maman ana motema moko boye, je sais pas ce qui batobon baza 10 na mokili mboke bongi. Nazarana obongo te de nature. Na mesana oseka zane sengo. Pourquoi? Parce que naza fi moko na kola na vie ya mawa makasi. Tu vois, batunyo sur kuta na bango pembe nanga mama abiso abenga nga makila libata. Okaka yoza makila mabe ya libata. Osala kama mbona te. Tant on va na batu bien après si maman il crée le problème. Ikambu ya lamba. Ya lokota. Jamais atamkomoko. Atamkomote. Leke tu na sala succès na internet na ebanité. Na tikala osa théâtre te. Na sali succès monde entier yebinga. Siko kuna zoka ba pelte. Siko la na zoka su ba pelte. Ngaza ki téléphone ande to vandi boye nde to kataka be mission na osola. Na tikala okota ndanga te no kota ndanga pona memela mba ya baby na ndanga. Gloire à Dieu sur na salango. Mutu omona ngai na ye ya kanzambe. Mutu ebi o batu alo ba vérité ya kanzambe. Po alobango trop na be mission, trop. Alobango mais na kumisa nzambe pour conscience na ngi yebi ke na sala elote. Mais avec les zenité azo baté na biki ba hôtel biso karina za so baté ba bizana te na bizana elo ba vas-y alobaka ni va na ndako na tikala somba li pata ya sans frontière atam ko pas de problème fout à chaque fin du mois pas de problème fonzima te na on dit maté na lo bande problème ezate po c'est pas important na bando lo ba mambebele bébé a mwana nga na mama abenga nga momi so na bandi no ndeni na ke sansana mbongo na baby mbongo ndao so ko ku mbongo mai na courant ndo sansa te boka mbongo ndao na ndo sansa alikuta na relation ya mwana ba Paris ba kabele mbongo pa pesa mbongo kange mbongo so pesa bona ne boye na mbongo na sa mbongo bo toleba mbongo nzamba limbise bon omoni esalaka bien faut que ça rabatte vérité. Vas-y loba. Faut loba vérité. Ko loba telikambu po loba on a ces sentiments batu bazana ba comprendre que yo zo loba po bima mwana malamu obi sabaninga bana mabe. Jamais. Et ça ka bien té. Sokinga na salango ye na nzambi na. Nga pe na nzambi na nga. Parce que les seuls moutons ko pinanga les nzambi. Les seuls moutons ko balola match a vie na nga les nzambi. Ce que tu as dit, en tout cas, dans la maison, sur la côte, je vous assure qu'il y a un bel album. Et vous avez dit que mais vous offrez quoi vous offrez des méthodes de une jeune fille va en abattre. Baby ça gagne succès, c'est rien déjà. Karine, c'est déjà baby, ça gagne, c'est là que mal à l'aise. Les ketchup. Bébé qui poto zonga sali. Te nga bébé vande pas na sera kenda poto te. Bébé vande pas na za mwana. No yebisote, aza mwana donc ce va le bi que mutaza mwana c'est que ba sombela ke nyonso. Ala na famille bien déjà. Bon, pas de problème. C'est pas important na lobango. Aza mwana nga ba yebise kinga tokutana na tournage ba bébé obela. Mais na obanga obenga e, so na bina benga e baby boni e comme ke nganga benga ki donc pona benga te na zo problème te. De préférence, na garder silence place nazali. Oui, bibo bien on peut mamanganga. Nganga ni tinosani le ke tunana ni nana mutu kate nana lupango te na kominga manga. Mais comme singa be une fois pe na observation mo boye taki na bi ke so to mona image yango na tournage nanga bébé ya. Pourquoi boye banité? Te, soko lobi bébé ya lokwa to yebani te aussi. Non, ngai na sala effort ya opesa baby mbote. Et là ko sala ka ebongo ezala soni po soki otuni ya fifi bavanda na ya fifi na aida na simandako na sima koto ozaki liboso aze sabanga bi oh mama na nga na lia na ndako na ye sko na zonga pena boye sanga pasi na bi oh pourquoi so azana batu andima ngo mais soki ana télévision aloba maka mususu ndelo ko sala nga pasi na zanga problème nete na mona kilo kwa kondi na nga na mona kilo kwa mwana nga mais bango bazwa biso zwa te tango lobo sabwe comme ayake kotina makamnanga seke zaye seke boye na boye donc
pour éviter ça nakoki jamais kozwa téléphone nanga na benga baby pourtant na benga na ozwa problème mais délivrer ka mwana le mwana makolo pasi le mwana mais que tu m'entends ma kamna sala na vie tikolo babongo ya Karine ngai na vai nota mukebe na bio déjà est-ce que eza si je te là qui a yango te tozo sola so detinga so bike c'est pas important to sola maso batonga na na bango meti batana mabedi ate binga si 100% e binga aba ile ke chubwe likamo ba te ile ke chuta 7e da salité le ke chu Karine ngana yo to vandi ndenge ofanda na ba Karine mokonzi te mais toyebani oyebi nga très bien oyebi ke yamado so moni a pété bon non c'est que simbité ay so pas na lire na mingi ko bela tu loko c'est que bela za dunda mingi pas na pour na dunda non c'est pas important to beta masolo wana ils ont une importance c'est la question de bela non prier et aller kabe ça so ba ma bien pour na yo to azo ma kampo na kombo na yo o blama le ko na nganga ba ko ba pasteur ba sango nyoso ba se lambana o ezo bi maté ko ko stressé mwana le bilo ko le vimba le bilo boko vimba le bis vertige a ça pièce azo za bolembu olobani na kechu ngana bosser ya osakanate monde na vanda na bosaka ya kosakanate na lukaka mbongo na nenga liboma ndo bonga vandi na ibi mukona suslata kaleso papa lekite ya papa kulutu te ya noko te ya tata mwasi te mama na ngakuta kumusanga bakado na kimkolo tamso ayebo ba mama dernièrement taka mama abotinga ibitaina ngata kya sombeli nga soufeti matala munena na pesa quand on va tourner là qui on va gag on va mokili ayo mokabi on a somba ngo ko na ese mama eko kangate masola baby je passe je passe ce temps là na vana na TV na beta masola quand obi la message repesa ni pona moi na obokola bonne guérison à elle je l'aime beaucoup na lingake en tout cas vraiment nzamba bikisaye nzamba bikisaye bébé famille né na mona papa na ena maman na oui bosola pe une fois oui papa aussi va parler nini message na pesi mon kambote na message après monter lelo Karine m'a donné succès tu regardes mamba baby mais Jonathan tu as vu son photo il y a une actrice au pelelo qui est baka yeba ndenge na mais lelo bongisa et comment moi ja ou expliquer biso éclaircir biso parce que tu as occasion pour olinga pour éviter et tu as juste après Katine. Katine. Barcelone, c'est kitoko. Ma copine que j'aime beaucoup, bisous. Tout le monde qui va clash les caisses sur internet. Les gars, tu m'embakala, pardon. Le bon ici. M'embakala, tu as 2020, tu as 2020. Comment on a autour la moi salibala, na balate. Si tu débat ni noto sa héros. Amitié na bino quoi, tu veux linga qui monte dans théâtre. Ah, je passe. Je passe. Et bien, on m'a bon. Je passe. Soucio, il y a des potes de fona maman. Oh, mais ce barque qui poto. Ma bezab. Ah bien allongé. Barque na moi na barque na moi na ba master boy. Taka moi na ndo rezo moi na barque bo bondele. Ponga benga Barcelone na benga ke Barça te, na benga ke barque. Moi au regretta na moi c'est parce au salara. Oh non, na linga ke mingi. Tika so. Na bité au regretta ka moi na ba discuter bimakana. Eza mamba kalisi le kan bosana. Te na na posolo bilango te na bosana déjà. Zabi la pa moninga bale. Moi kama na ngabala ifeti le kai kitoko. Yo senga yo aboyo. Mona nde na binaki. Umtomta na grâce na Ba bezo bino zo lela. Et le rotin, ba vidéo na va checker sur internet, yo songi oh. Le que tu as kasuka, katsa ko za boye. Oh, a songi makas. Et le rotin pardon, Marc camarade nga balaki, moi ça batu ya RK Mouchanga que j'ai sali, la maman de Barca, un joli bébé là quoi. Dans ce que sali zone. Et ça le ndo yeba. Papa songi lo songi. Karine Yamado, tout ce qui n'est Kario. Tala, il faut que ça soit pour ça maman. Karine Yamado là comme qui aussi il y a des producteurs au bizana Karine. Eh, nzambe na ngati kana mona ba producteur te. Mutu lokutani ala producteur na Kishasa ezaka Yves Lubamba. À part Yves Lubamba, papa Edo Kaungu na Alpha Bokole na mona kaye mutala kisanga epé dada international. Abina moni Alpha Bokole babenga Alpha Bokole yeyo parce que tukenda ko tourner côté ya nini ya
Alemba. Ya lemba prince bypass ota bypass kuna tukena ko tourner ko tukuna sko ayaka na tournage asombela biso pe ba shawarma tolia ici et aux appels ba au monde ba comédien ba comédienne bolingo et ça ronde papa bon bazande mabende il vous a parmi ba to ba le kana bol na ba jamais wa ngana abino ngana te ba la plateau la bibi na kei c'est une photo sans effet mbadi na lingi ba problème te na lingi ba problème te yebisanga na yebiso nini vous avez ba comédie oyo mona ba jamais sala makamba vina yo elle que tu pardon na lingi ba problème te boy na nga makambo Karine Amado aza awa femme libre et comme ça agite pour na pour monter comme dia mota Karine Amado femme libre vous appréciez mais ça on essaie na ko bina soko bandika ba question buzo bana bimina te mina ke na pa te oyo tuna makambo na ndeni so batu balingana na bona théâtre yanga ni na kate vous êtes victime te ozo sanga victime par rapport nga samba te na bimana na plateau na bimana kei o tikali yo moko awo photo ni ngo kesenga leke chukola ko za mukoloko c'est une photo beta maso vino ya toke Jonathan c'est la bima c'est la bima pour mon appela que na lina ba kesa buzo bate pardon na boy na ngai tari ba mi no bazaki banana kati ya monde théâtre ba mi approche bo na bo se kabolia bo tala banda camarade na ngai Dada International TV Barcelone Barcelone la maman débarque Monsanto la maman de Kessia nani susu Blandine Mafuta nani susu c'est et je pense c'est tout hein Princesse peut solo bien Mimi Kabon to solo là bien nani susu et Bakata to solo bien do base beleka to solo bien na tira moro bosan nani tia la polémique pardon on t'a ma photo la vidéo te la voyez la polémique ma tendresse oh ma tendresse voilà ya la ngai tika pardon il y a un problème tika pardon tout mon tendresse ma tendresse c'est ma grande sœur grande sœur nanga bana ndakuna ti na vana ndakuna été nanga aida ma pena ba conseil oui dans les bons termes tout ça bien motanga ki dépend na ba relation ba kamadi ayo ba ndikwa oh bon ma tendresse ka mana nanga tasa mkono oh ma tendresse ka mana nanga te mami on sait sanga akamana ngate no benge bien ma tendresse amuninga ngate asa grande sœur et pananga no tangi na milieu ba kamana ngandeni akamana ngate ça c'est tout ça na photo moi on kata micro aboyi ba photo mana tu ya monde entier bolinga Kevin pas de la question vous comprenez kati oyo ko makambo la semaine prochaine vous avez déjà vu Masasi Brozambali au Sombo Brozwa Mama Kalunga et tout mon ani Balasima babisi ya Moulex Aigle Noir ya Willy Moucheni pardon s'il vous plaît vous me dérangez ça me fait pas du bien la conversation bah bibi nous trolinga Kevin de la ketchup bo s'abonner et belé Anthony Muzuri depuis Ngwanzo depuis Chine qui encore boss est full na Ngwanzo na pêche ombote Jonathan Dayo mon caméraman mon réalisateur il y a Congo les ibati pe na mon assistant il y a Rolls les temps passés ne rêve et puis Ross nanga mon pe so Tanya mabe di Neymar na biso bacha on est longue ça va bien Congo Liziba TV, pour plus d'actualités, abonnez-vous.